Bandeko balandi recette ya poulet oyo ba chinois ba servarango même na tango ba manifestation. Parce que c'est rapide pour la préparation et c'est vraiment bon. Mais yebisa bandeko balandi soso nini bakoki kosalela. En tout cas, recette au sogolingi et simba, il faut utiliser poulet à rôtir. Conseille la poulet à bouillir parce que ça prend peu de temps na cuisson. Na Congo, check check mama, yasima motombo. Mbote bandeko balandi ya Congo check na pesi mno mbote sengolo lenge bo mesana kolanda bemission na bino oyo elekaka na kati ya Congo check na yango na bandi bolanda bo mesani kolanda mingi cuisine africain mukolo mwa lelo tokokende pa papa na biso Lionel muto a bombeli biso cuisine moko ya kitoko tokolia elongo na bino mukolo mwa lelo lelo papa Lionel alambeli biso akolambela biso poulet chichouanaise na bandi tokolanda elongo na bino lolenge nini tokoki kolamba poulet chichouanaise. Mbote maître Lionel. Mbote mama baby. Lokola momesano toyake pai na yo pona olakisa biso eloko nini obombeli bandeko balandi pona kolia na mukolo na lelo. Lelo recette na biso eza bongo na kombo ya poulet braisé au poivron rouge au gingembre. Eza spécialité chinoise. Combo. Eza spécialité ya cuisine chichouanaise. Donc o eza na mungwa, eza pe na mwa pima. Donc oyo mutu nyonso comme congolais ou africain nyonso pa koki kolia na ye. Alors tokobanda directement assaisonnement ya poulet. Chers téléspectateurs, poulet na biso na ko couper yango en petits morceaux. Bandeko balandi recette ya poulet oyo ba chinois ba servarango même na tango ba manifestation. Parce que c'est rapide pour la préparation et c'est vraiment bon. Na ko tsango directement na bol. Tozui mbala moko vinaigre na biso. Na ko sopa yango na mai juste un tout petit peu. Mai oyo ko permettre nga na sukola maboko na nga. Na zona serviette de service na nga e ko permettre nga na essuyer maboko. Bandeko balandi awa naza ko sukola bongo ba morceau ya poulet na nga. Nako essoré mai ya ba morceau ya poulet. Maintenant nako kende ko assaisonner poulet na biso. D'abord naza bongo na épices ya poulet. Na saupoudrer na poulet na biso. Nako zwa pe arôme ya poulet. Na saupoudrer moi mukie na poulet na biso. Na zui mélange des épices. Na saupoudrer lisusu, coriandre, un peu de poivre. Et nako amalgamer yango pour que ba épices nanga et s'imprégner bien na ba chair ya poulet na biso. Tokozwa huile na eko sopa na poêle. Maintenant on a kozwa poivron nanga. Awa naza ko couper ba poivron en rondelles.
Chers téléspectateurs, après avoir coupé poivron na biso en lamelles, na kokende ko faire fondre ango na huile où ils a déjà très bien chaude. Na ko faire fondre ango pendant quelques minutes. Bandeko balandi na ko tailler pe tangawizi na biso. La canisse poivron la biso déjà très bien fondu. Alors on a égoutter en à l'aide il y a louche à passoire. Et après na kozwa pe tangawizi na biso. Na kochango mwa mai muke po tangawizi na biso elemba. Na chango na égoutter directement ba tangawizi to pe ba lamelle ya gingembre na biso. Naza kochango na sani oyo bisika poivron ezali. Bandeko balandi na reste ya huile. Na kozwa directement poulet na biso. Na kokende kochango directement na reste à huile. Na ko réserver d'abord poivron rouge na biso na tangawizi na kende ko sauter. Na kozwa couvercle na nga pour que na couvrir poulet na biso pour que et se braiser bien. Maître wana namoni tobandi oche soso na kati ya mafuta oyo etikalaki mais yebisa bandeko balandi soso nini bakoki kosalela. En tout cas recette au sokolingi et simba il faut utiliser poulet à rôtir. Conseille la poulet à bouillir parce que ça prend peu de temps na cuisson. Alors soko seli poulet à bouillir, il faut soit otokisa yango mais il y a vraiment un goût mon côté na poulet à rôtir. De préférence, il faut acheter un poulet à rôtir. Très chers téléspectateurs, recette na biso toko accompagner na boulette de pommes de terre cuit à la vapeur. Alors tu as déjà na ba pommes de terre na biso boza komona awa. Déjà tu as kotokisa yango. En tout cas recette soko lingi ko sala yango. Il faut otokisa pomme de terre na yo à la veille. Nde boza komona naza ko couper yango to pe naza ko kata yango en petit cube. Toko écraser pomme de terre na biso à l'aide ya écraseur à purée. Pour écraser yango très bien, il faut que mélange na yo et comme vraiment homogène. Na ko bakisa yango maki. Naza kotia bongo 3 œufs na pomme de terre na biso. Na kobakisa na 200 g ya farine de froment. Na saupoudre moi sel de table. Na kobakisa lisusu poivre blanc. Juste quelques pointes ya poivre blanc. Bandeko balandi nako amalgamer mélange na biso. Bandeko balandi tango za ko mélanger, il faut s'assurer que mélange na yo to pe pâte na yo eza ko se décoller déjà na bol na yo. Nakati boza ko mona ke mélange nanga eza ko se décoller facilement na bol. Très chers téléspectateurs, après avoir que ça la mélange, il y a pomme de terre, na biso, na farine, na maki, na sel, na poivre blanc. Alors on a besoin directement casserole à vapeur. Ils ont déjà na maya moto ici et toki. Mbala moko naza ko simba moi huile nazo tia na maboko nanga. Nazo former directement
ba boulette nanga nakanisi ba mama na bandako boza kolanda façon mususu pe ya ko présenter pomme de terre oyo eza pe na goût nango mususu par rapport ya ndenge bomesani kolia yango na bandako. Chers téléspectateurs, na ko couvrir casserole à vapeur, na ko mema yango na moto, na ko tika boulette de pommes de terre na biso na moto pendant plus ou moins 20 à 25 minutes jusqu'à ce que ekobela. Très chers téléspectateurs, poulet na biso déjà et c'est brisé très bien. Alors na ko zwa yango naza ko tiango directement na casserole. Na kozwa directement vin blanc na biso. Toza na besoin ya kotia bongo ceux qui tosali 500 grammes à poulet to kotia 2 cuillères à soupe. Alors lokola tosali bongo 1 kg et demi, alors na kotia bongo demi verre ya vin blanc sec. Na ko arroser demi verre ya vin blanc sec na biso na poulet. Na kozwa pe directement sauce de soja na biso. Na kochango directement na bol. Na kozwa demi cuillère à soupe ya farine de fromage. Na ko diluer yango na sauce de soja. Na ko arrosango directement na contenu ya poulet na biso. Na kozwa pe ba poivron na gingembre oyo nakendaki ko sauter à l'avance. Na ko bakisa pe na contenu ya poulet na biso. Bande ko balandi na ko mema casserole nanga na moto pour kenda kende ko épaissir sauce na biso. Chers téléspectateurs, toza pe na besoin ya cuillère à soupe rasée ya sucre roux. Bande ko balandi na ko parsemer yango na contenu ya casserole. Nakanisi soko tie mélange oyo en tout cas nzungu ne ko umela lisusu te juste 1 minute. En tout cas sauce nanga esi et s'épaissir. Poulet na biso ebeli na arrêter directement plaque na biso. Poulet na biso yango wana. Très chers téléspectateurs, boulette de pommes de terre na biso à la vapeur et beli. Alors nazo kende kolongola yango na moto. Nako balolango mbala moko na assiette ya présentation. Bandeko balandi na kanisi bozomona vraiment boulette de pommes de terre na biso eza très bien cuit et c'est très bien présenté. Nako parsemer comment ciboulette na biso o na outi ko hacher finement. Ce qui pose na persil okoki pe ko garnir yango na persil. Nako éponger assiette na biso pour la bonne présentation et pour la propreté de l'assiette. Nako zwa pe directement recette na biso to bengi bongo na kombo ya poulet au poivron rouge, au gingembre, la cuisine sichuanaise. Nako disposant directement na assiette. Biloko na biso en tout cas ebeli elengi na kolia. Bozomona wana tosali bongo spécialité chinoise o to bengi bongo na kombo ya poulet braisé au poivron rouge au gingembre o eza bongo spécialité sichuanaise et puis à côté tosali bongo boulette de pommes de terre cuit à la vapeur. Alors on a souhaité bino kaka bon appétit. Na ko inviter na bana ki nyonso bana Congo mobimba surtout ba maman en tout cas lelo monde eza ko évoluer même la cuisine aussi eza déjà une évolution moko ya makasi.
mikolo makambo nyonso ekoma okende na vitesse na yango lelo cuisine esengi vraiment mwasi faut koyeba mpe komeka mpe kochange mpe barepas na ndako na yo lelo toapprendre bino ndenge nini bokoki koprésente pomme de terre na manière mosusu ndenge nini mpe bokoki koprésente poulet à rôtir oyo bato balemba kolia na manière mosusu epi na baépice ya bachinois alors nakopesa mbote lokola mama bebe apermettre nga topesa mwa mbote d'abord tobanda na balobi bongo Madame Nicole Dibambu Kitoko. En tout cas, merci maman. Pourquoi pas na coordonnateur, il y a RTNC2, on a coupé Sabino adresse et puis coupé Sabino du sous numéro, il y a IPGA, et ça peut facile, et ça 089 83 18 413 089 83 18 413. Bande ko balandi wana ezalaki maître Lionel na cuisine africaine na kombo ya poulet chichouanaise na yango na pesi mbote na bayenyonso balandaka émission oyo émission na bino eza émission kitoko bo profiter na Congo Check Check pona ko s'abonner pona kolandaka émission na bino cuisine africaine chaque fois et puis na pesi mbote na boss de boss mais c'est Sibou Mutombo na pesi mbote ya ebele na pesi mbote na bayenyonso balandaka émission oyo pe balandaka site oyo Congo Check Check vraiment mbote ya ebele botika la malamu tomonani na émission ekoya na mbalasi Congo Check Check TV ya Sibou Mutombo Congo Check Check TV ya Sibou Mutombo Ila yese na Congo Check Check mama ya Sibou Mutombo